De Koboye Imalamu na émission na biso ensemble parlons-en o ezali bongo présenté nande konabino Angèle Miezi ensemble parlons-en ezali moko ya émission et boy penza polémique et boy bozo ba ya satana ensemble parlons-en ezali émission ezali kozongisa biso na kati na nzela na nzela éducation na nzela ya social na nzela spirituel lelo aboy toza kolobela makambo etali mingi spirituel parce que esengeli na biso toyeba kozonga na esika na biso ya yambo mosala nde onga naza kosala mikolo nde yango wana kaka ndenge papa Kimbangu alobaki botangaka bible bokokanga moyibi na eloko oyo ayiba bino bandeko oyo ozalosambelaka na église songolo mais esengeli na yo oyeba vérité parce que bible elobi na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bongo papa Kimbangu ntango alobaki totangaka bible po tokanga moyibi na eloko oyo ayiba biso ayibi pourquoi alobaki bongo parce que ezana ba makambo mosusu ezali na kati ya Biblia oyo biso toyebaka kososola te ete ezali histoire na biso moko bato mwindu tokoma kokanisaka ngo lokola histoire ya bato mosusu non ezali histoire na biso bato mwindu soki oza koyeba te na kopesa yo quelques versets bibliques oyo koyeba kozongisa yo na kososola ete ezali penza histoire na yo ezate mondelo lisusu ya koteya yo banda koloba na yo ke ya solo Yesu azalaki mutu mwindu jardin d'Eden ezalaki na Afrique biso moko totelema toyeba koluka pe toyeba kososola po ete tozwa bosomi nde ya mwana na lobi merci na bayo bazali abonné na chaîne na biso Angèle Miezi officiel bo s'abonner na chaîne na biso Angèle Miezi officiel nde kuna bokokindu kozwa émission nyonso ya ensemble parlons-en. Tant que vous allez s'abonner, vous allez cliquer na cloche, na ngonga oyo. Oh, il y a notification place à permettre de s'abonner pour que vous cliquez na ngonga wana na ngonga na te ko bimisela yo 4 propositions ndo keli ko cliquer le sous na toutes. Tant place ba komi tout au cliquer le sous place wana okoya komona okobandozwa ka émission na biso tango no soto kobanda kotiaka ngo na YouTube po ete bato ebele baza kobana ngai maman Angèle tomona ka lisuba émission te c'est normal parce que soki natali ndenge tozali abonné boyebaka kozwaka suba émission te pourquoi parce que bo cliquer kaka na ngonga ya notification te donc il faut ko cliquer na ngonga notification zongela lisusu ko kende ko luka ensemble parlons-en cliquer na ngonga notification kuna nde okobanda koyeba kozwaka ntango nyonso ba émission na biso oyo tozali kosala merci na bayo bozali abonné merci na bayo bozali ko partager émission na biso pe oyo baza kolobela émission na biso merci na bino bato nyonso boza kobenga pe boza ko commenter pe ata ozwi courage ko benga te moza ko commenter na tangaka ba commentaire nyonso soki likambo ya ko commenter ezali oko commenter oyo pe ba yebi makambo esengeli na lobela bakoki pe ko benganga na numéro nanga soko ke na description okende kokuta numéro na ngai personnel ezalaka wana na koyanola yo soki na koyanola yo te musala moyena zwa telefone ezate soko tikelinga voice na WhatsApp na koyebaka koyanola bato nyonso babenganga batikelanga ba voice en tout cas je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Donc, ensemble parlons-en, ezali émission za kopesa biso boyebi. Bandeko, Bible lobby, nous ne connaissons pas tout. Tout ce que nous connaissons, nous les connaissons en partie. Bandeko, tombeli tango molai na boumbu, esengeli boumbu esila. Tango papa Kimbangu bandeko kolobake, mutu mwenda kokoma mundele kokoma mutu mwindu. Bandeko, ezali ya posote, ezali te biso to zolongwa batu mwindu to koma mindele te. Ezali ya ba makambo yo bango ba yela ki biso ba installer la ki biso o biso toyeba ki kokwa nango ekitisa biso na se nde yango wana papa Kimbangu alobaki mukolo boyeba vérité na bino pe bokomi yeba bokokoma na bisika oyo bango bayaki koyiba bino tango nazo baboye avec ba argument o ezali biblique parce que tokeneki kotanga dernièrement na kati ya mokanda Lamentation 5 na kati ya mokanda Lamentation 5 toyaki komona ndenge nini bayebaki ko conquérir Jérusalem et avant cela
je vous ai dit que Jérusalem est habité par des Noirs. Quand on parle de la conquête de Jérusalem, ça veut dire que nakati ya mboka wana bato bayaki bayebaki ko conquérir ango pe bayebaki ko assujettir bato bayebaki ko zala nakati na mboka wana bande ko soki to kotanga bien lamentation bokoyeba ko comprendre ete bato yo o bayebaki ko botola Jérusalem bakomaki kolela ndenge toza kolela ti lelo bakomaki kolela balobi ah bozwi na biso ekeye pa ba étranger tokomi kosomba lipa na pasi komela mai na pasi bandeko ezali nde kaka ba même histoire yango wana oyo tozali kotala ndenge bayebaki kozwa bana Israël en captivité oyo bayebaki kozwa bango bayebaki komema bango na Babylone ezaka kata bayebaki ko assujettir bango bayebi kozwa bango na bowumbu babomaki o bakomi ko bakokaki ko boma bandeko bato bakufa ebele bakufa parce que soki tozotanga Bible nde place tozo comprendre que place balobi ba o bayebaki ko échapper na épée nde bango wana nde siko bayebaki kozwa ba o bazaki ba beau de figure ba o bayebaki kozala ba vigoureux ba o bayebaki kozala mayele nde bango wana bayebaki kozwa ba récupéraki bango po bakende kosala na palais ya roi ndenge totali lisapo likambo ya Daniel Daniel Shadrach Meshach Abednego bakendeki kosala sikoyo na compte ya roi balobi bazwa bato baza na capacité ya kosala na kati ya palais ya roi. Dernièrement natangelaki bino likambo ya Nebuchadnezzar oyo ayebaki kozwa ba instancile nyonso ya bana Israël ayebaki komemango na Babylone. Donc ba makambo yo bandeko ifsengeli totanga Bible eza histoire na biso nazo répéta ngo mikolo nyonso parce que eza bongo esengeli na yo kokende kotanga ndoko yeba ko comprendre. Et de Bible ezali histoire na yo moko ata balongola ba page balobi Bible ezalaki na 116 pages mais totikala na même pas la moitié des livres na kati ya Bible po nini balongola ba livre nyonso po nini so batikaki nyonso tokoya koyeba ete histoire yango eza kaka histoire na biso moko oyo bango bayela biso na kati ya Afrique mais babongola yango ça veut dire que ba mema biso na gauche oleke ba mema biso na droite. Bien aimé, avant na ngai ya kobanda nalingi nazongisela bino kaka élément moko mais otomi bale na luka élément ngo bongo na koyeba commenter parce que lelo nalingi na sala émission moko commenter avec un chapitre biblique qui est Ézéchiel 36 na ko commenter ngo mais avant cela bozela ngai na lukela bino élément oyo nga nalingi na commenter kaka ndenge bango moko bayebaki koloba bayaki na Afrique bayiba biso bafricain histoire na biso na soso ba élément ngo comme ça bongo tokota na émission na biso na ko bandela epai ya Mélenchon après na kosukisa epai ya Sarkozy na bandela epai Mélenchon après na sukisa epai ya Sarkozy bisika Sarkozy aza koloba ete nzambe za pasi na mawa to bandela nanu pas Mélenchon se sont fait voler. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler. Sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. Nous allons siko nazotila bino élément moko TikTok bandeko kokota ka TikTok te okende kokota kaka kotala ka ba makambo buzoba non kende ke TikTok tala ka makambo yo oyo kopesa yo mayele oyo kofongola yo mayele bongo okoyeba ko comprendre
mokili yango oyo biso tozo vivre ezala ndenge nini etambusama ndenge nini bozelanga nazoluka elema moko oyo ya Nicolas Sarkozy eza na kati ya galerie na ngai nazoluka ngo tellement naza na ba elema ebele mais nakomona ngo problème eza te bisika Sarkozy aza koloba mundele aya epa na biso alongola biso bomoto na biso ayiba biso bonzambe alongola biso na kati ya bonzambe ba vérité yango YouTube soke ya eya poete biso tozwa mayele bandeko makambo batangisaka biso te na classe tokomi kozwa ngo na kati ya YouTube kota école ya YouTube ndeko na ngai kota école ya YouTube école ya YouTube eza bien soki yo ozolanda na ndenge yango esengeli mais soki ozokota école ya YouTube ya buzoba okoreusir te kota école ya YouTube oyo ezopesa yo mayele nazo lukela bino elema ya Nicolas Sarkozy bolimbisi makasi po naza tellement na ba image ebele na galerie nanga esali ete nazo mona ngo te mais c'est pas grave je vais continuer à chercher ou soki nazo yango menanga ki menana tiango avant ngai na banda kokota na émission nanga bolimbisi makasi bolimbisi penza bokolimbisa ngai bokolimbisa soki na moni yango te c'est pas grave prochainement nakoyeba kotiela bino yango nakoyeba kotiela bino elema wana Nicolas Sarkozy mais bokokende kotala na elema mosusu naza nango oyo nayebaki kotia Sarkozy aza kolobea mundela yaki na Afrique alongoli ba africain bomoto na ye aldétaché africain na bonzambe na ye nde wana nde bokende kotala ngo émission oyo nayebaki kosala ya numéro 138 soki na se trompe te ezali numéro 138 bandeko nazotangela bino lecture commentée ya Ézéchiel 36 bisika tokoyeba bomoto na biso bisika touta nini basala na biso botangaki lamentation dernièrement bisika baza kolobela biso la conquête de Jérusalem oyo ba Israélite bazolela lolenge nini bakomaki ba wumbu nde bisika wana toke kotanga na Ecclésiaste 10:7 nde bazolobela biso j'ai vu les princes esclaves sur les chevaux et les esclaves. En fait, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur terre à pied. Donc ça veut dire que bateau ba yaki et pas na biso ba yaki ko conquérir. Beaucoup comprendre que ba verset on nyo so nazo pesa bino ezo bala na ba verset on aligné na tangela bino na Ézéchiel 36. Bandeko tango ngai na bondela na chambre nanga mukolo mususu na bondeli na sisi ko bondela na zu Bible na bandi kotanga nzamba memi ngai na Luc 3 kuna na Luc 3 bandeko na tangi ndenge zalaka ko fongoli Bible aussi si kotanga fongoli boyo par hasard na ko koya na Luc 3 na Luc 3 na tango na bandi na tangi na silisi na yoki neti mutu sima na ngai na kati ya chambre binanga est-ce que tu as compris ce que tu viens de lire ngana lobi kati na ngana bi j'ai compris alobi non au comprendre te c'est comme si la personne était derrière moi alobi au comprendre te tanga lisusu na bandi ko tanga liki toi wana ti de verset 1 ti na koko koma na ba verset 35 36 37 kuna oke komona makamba généalogie à Jésus bazolo banayo fils de Mena fils de Sala fils de Matusala sikoyo mongongo ebandaki kolobela ngai etuni ngai est-ce que bando banda kosambela na l'église est-ce que so yoka bateya na généalogie à Jésus fils de Mena fils de Sala fils de Matusala ngai moko place nazaki na banga bandeko nde place yo ngai na komaki ko s'intéresser lokola nzambe ye moko visitaki ngai amemanga na mozindo ya makambo ndenge wana
ponzamba bandaki kolobela ngai na ba voix audible na emoko na kofanda boye omona memi mayele nanga abandi kolobela ngai regarde ya ça siko na komi ko discuter na nzambe na lobi makambo nzambe zo la kisanga ozo faire comprendre nga na kobandela ndenge nini alobi nanga tu vas le faire nde bisika o ngai na koma kisuko koluka ko comprendre bandeko tango na bandaki koluka ko comprendre nde bisika oyo na koma ki ko s'intéresser suko na makambo ya papa Kimbangu bandeko ezali pasi pe mawa parce que tozana retard ya makasi nde yango moni même na l'église balobelaka papa Kimbangu te ba pasteur ba yeba makambo papa Kimbangu asala na kati ya Kongo wana papa Kimbangu atambola likolo mai bozela natela bino élément moko mundele moko azolobela papa Kimbangu kokamwa mundele akomolobela papa Kimbangu mais mutu mwindu avanda na ekobe na ye na sika na une église na ye soki balobeli Kimbangu moni yango neti tabou mais ça fait partie de votre histoire. Eza mawa pe pasi nde yango wana bomoni na komaki ko s'intéresser na yeba papa Kimbangu asala nini papa Kimbangu aloba nini nde bisika na komaki ko s'intéresser nde yango wana na moni na zwa etinda wana ya kolobela ka papa Kimbangu tango noso parce que il faut motonyoso ayeba papa Kimbangu asala nini boyoka mundele oyo boyoka mundele oyo na lingi ya mingi parce que na TikTok na ye alobaka makambo eza kopesa bato mayele au moins azolobela makambo ezopesa bato mayele oleke tokende kotalaka ba makambo buzoba vraiment biso bato mundo eza passé eza vraiment passé mais to lembate to continuer biso mutu tozwi courage ya kolobelaka to lobela Kimbangu po bato nyonso bayeba ye. Aïe. Eza pasi pe mawa. Tokende to comprendre qui est Kimbangu. Pour participer. Lelo naza vraiment problème ya oh Seigneur et dans un problème ya connexion ya ba boyoka Simon Kimbangu, rien que son nom indique la puissance spirituelle qu'il détenait. Vous le voyez, Simon Kimbangu, un être simple, habillé de façon simple, parlant simplement, mais avec une puissance mystique et des capacités spirituelles énormes. Il était puissant. C'était un vrai combo dans le sens dompteur de léopard. Il gênait beaucoup de monde, notamment les Belges, qui l'ont arrêté et enfermé pendant 30 ans. On a essayé de le tuer à maintes reprises. On a essayé de le noyer dans un fût. Ça n'a pas fonctionné. Il est ressorti comme si de rien n'était. On l'a enchaîné, puis après jeté dans le fleuve. Il est réapparu 1 heure après, devant ses bourreaux. Puis enfin, on a essayé de le fusiller. Il était à l'épreuve des balles. Il continuait à avancer comme ça, comme si de rien n'était. Ils l'ont enfermé, mais il a été aperçu à 7 endroits différents. À 7, je dis bien pas 1, ni 2, ni 3, mais 7 endroits différents. Ils ont arrêté cette personne, pensant que c'était Simon Kimbangu qui s'était échappé. Mais non, il était toujours dans sa cellule. Mais ils ont arrêté les 7 personnes-là. Il avait une puissance spirituelle hors norme, une gentillesse sans pareil. C'était quelqu'un de pur, qui a inspiré beaucoup de personnes. Encore aujourd'hui, son mouvement est encore actif.
l'un des plus grands êtres du monde, en fait. Il n'y a pas de mot pour décrire Simon Kimbangu, il n'y a pas de mot humain. Il n'y a pas de mot humain pour décrire, c'est pas possible. Ah, Simon Kimbangu. Rien que son... Bien aimé, bonjour comprendre. Bonjour mon Mundele aza quoi prendre na biso qui est Simon Kimbangu. Même si tu bana na biso oyo biso to boti ba yebite qui est Simon Kimbangu. Même si tu bana na biso tu te batu mususu kaka onde baza na Congo na neti ba génération na biso. Ba yebi qui est Simon Kimbangu te. Bonjour mon abisiko biso tozonga akasima en fait. Donc makambo na yo moko bazo ya kote yango bazo ya kote ya yo yango eza ka pene ti bible makambo na yo moko bazo te ya yo yango epa mindele mais soko tandi okoti na mozindo aliloboko ya ko comprendre que te makambo bazo lobelawa eza bango te eza biso eza likambo na biso bien aimé na so ata mingi te na kota siko na mozindo ya verset biblique oyo nga nalingaki natangela bino balobi le rétablissement d'Israël. Le rétablissement d'Israël. Tolobaki Israël ezali yo. Le peuple hébreu ezali yo. Oyo tango balobi oboti tango botaki mingi tango ba assiégé Égypte tango 27e dynastie o ba pharaon bazalaki noir parce que balobi ba pharaon bazalaka noir tina 27e dynastie tango bato bazwaki pouvoir après ba noir tango bayebaki ko conquérir Égypte antique bayebo ko zwa bokonzi na biso ba pharaon o bayaki bakomaki siko ko massacrer bana ya ba hébreu wana banane eza biso batu mwindu nde Moïse balobaka Moïse azala mutu mwindu. Est-ce que vous comprenez? Donc ba pasteur basali na nzambe bozana mosala ya kosala kote na mangomba ezali kamba sonité ezali kamba koluka rétablissement d'Israël. Ezali likambo foto luka le rétablissement d'Israël oyo bisika bazolo bela biso na makambo ya Ezekiel awa bandeko tanga na bandi émission nanga oyo bo bandeko mona nzamba sala kama na ndenge naye nzamba sala kama na ndenge naye nde mokolo mosusu nzambe aye kolobela ngai likamba Ezekiel na sina lobela ngona kala likamba Ezekiel ona bato balanda ngai nzamba lobana nga makambo Ezekiel 37 ezalaka peuple noir c'est toute l'Afrique ba Osman de Séché wana ils ont représenté toute l'Afrique c'est l'Afrique tout entière. Il faut nzambe na bon nzambe na ye aya abanda ko zongisa esprit corps âme oyo ba bebisa o Sarkozy alobi na émission na utaki ko sala ya numéro soki 138 soki na se trompé te boko ke komona Sarkozy alobi tozwa âme ya bakoko na bino tolongola bino na bon nzambe na bino nde bisika bakomisa biso Ezekiel 37 kende kotanga makamba mikuwa ba Osman de Séché ezali yo africain nde bakomisa o mikuwa ozana âme te ozana esprit te ozana mai te ozana makila te ozana molimo te moto azana molimo te badiktaka e conduite na ye moto azana âme te badiktaka e ça veut dire ozana esprit te quel esprit qui nous dirige en Afrique tozaba Osman de Séché nde yangwana nzamba memaki Ezekiel nakati ya ovalia Osman de Séché akende koloba na est-ce que oza kondima ete mikuwa wana ko revivre Ezekiel alobi ne Seigneur tu le sais balobaki mikuwa wana Osman de Séché ezalaki nini alobi ezali le peuple d'Israël et le peuple d'Israël c'est qui? C'est nous. C'est nous qui sommes le peuple d'Israël. Le vrai peuple d'Israël, c'est nous. Les vrais Hébreux, c'est nous. Oyo babanaki ko peksa bobo tamite po balobi na Bible balobi babanaki ko boma ba Hébreu Pharaon bangi alobi bato bazo ko se multiplier bele botanga ka Bible nzamba komo zongi sangana makambo bateyanga siko nazo zwango na ndenge siko ke ezalaki histoire nanga ezo pesa ngali susu makambo mayele mususu tango bazo boma Moïse tango azalaki bakwa kaka Moïse parce que maman na kendeki ko bomba et pourquoi parce que Pharaon alobaki batuana baso ko se multiplier mingi baleki ebele
nde bakomaki koboma bana nyonso ya bahébreu wana banani kaka bino bato mwindu. Nde Moïse azalaka moto mwindu. Bandeko, pasteur, vous avez un grand travail à faire. Vous devrez faire en sorte que le rétablissement d'Israël se fasse au plus vite, parce que ce qui était Nzambe akotuna bino ba compte boko rendre compte pas Nzambe boke de kokota na mozindo ya Bible bozongi sabiso na lobaka mikolo noso bozongi sabiso na bomoto na biso bozongi sabiso na place na biso ya yambo oyo papa kimbango lobaki mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu nde bisika oto zali kokende sikoyo na temps ya verso na heure du soir. Bozongisa biso na rétablissement d'Israël. Tozonga na rétablissement d'Israël. Je vais commencer à lire Ézéchiel na chapitre 36. On a le bino makamba osman de séché ezali na 37. Na Ézéchiel 37, boke de kotanga Ézéchiel 37, ezali peuple africain. Quand Dieu parle des ossements desséchés, ça veut dire que ezali na valeur ossements desséchés, ezalaki peuple d'Israël, oyaloba qui c'est une armée très nombreuse, ezali de bisoba na Israël. Oyo babomi biso na molimo, babomi biso na babnyoso. Ça veut dire que nous sommes des ossements desséchés. Bana nzambe boyoke langa ibonzimelanga. Tozaba ossements desséchés parce que tokosala le côté en Afrique tant que biso tozongi na katia nzela oyo nzamba tracela biso te. Pour bango ba ya kitango bango ba ye ezalaki pote ba boma biso babomi biso na molimo. Soki déjà babomi bino na molimo. Parce que tout commence dans le spirituel. Nazotanga, je vais lire la Bible, soyez patients, je vais lire et commenter en même temps. Je vais lire. Malheureusement, batumususu bayoka comprendre le français te mais na koyeba kolimbola muke na o nzamba ko tiaka tinanga na ko comprendre. Soki na sisi le lote to ko continuer émission. Tout ça, la même en deux parties. Écoutez bien. Rétablissement d'Israël. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Boyoki est. Ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Tango bango ba ye pa na biso, ba telemeli biso, ba sijetir biso, ba lobi ba auteur na biso, ki boyaya na biso, ki spiritualité na biso, nyoso ya biso ya bonzambe, ya bokala, ya bokoko, et comme propriété na bango. Nde yango wana tango bango ba yaki balobi botika oyo bazui yango ba memi yango koto oyo bazui mayele na bino bazui ba chapele basimisi bino na maboko. Nazo continuer histoire. Prophétise et dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations. Bozoyoka Congolais. Pour que vous soyez la propriété des autres nations. Écoutez, je continue. Parce que vous avez été l'objet de discours et de propos des peuples montagnes d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le fait de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Oh Seigneur, merci Papa, parce que tu es en train de me révéler des choses. Bandeko, awa balobi,
L'Éternel aux montagnes, je vais recommencer. Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon pays. Ton pays Congo. Ton pays Congo. Là où ils sont en train de piller les produits, là où ils sont en train de piller toutes les matières premières. Nzamba bengi mboka na ye son pays. Son pays. Bisika ni ne baso piller. Botala ba secret o papa ki mbango ba ki botanga ka Bible boko kanga moyibi ne loko ayiba bino. Je continue la lecture. C'est pourquoi prophétise sur les pays d'Israël. Bisiko nazo lo babo soulignaka. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est vrai, nous portons l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Le Rwanda. Bako porter bango moko ignomie ba pays nyonso ezali tout autour na biso oza ko trahir Congo bako porter bango moko ignomie na bango. Et vous montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Ah oui, le Congo va être libéré dans peu de temps. Je le prophétise et je dis amen à notre Créateur, au Créateur des cieux et la terre, Pungutu Lendo Nzakomba à Congo, Mongali. Cela va arriver dans peu de temps. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre à la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Ainsi, on va rebâtir notre Congo qui a été dévasté, qui a été détruit. Je multiplierai sur vos hommes, sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, tant Nzambe azoloba awa que akoyeba ko multiplier biso, akoyeba ko multiplier ba animaux, akoyeba ko rendre biso fécond, tokozonga lokola tango ya yambo. Bandeko na sekaki mukolo mususu me ezali kamba ko sekate tango ndeko moko boya comédie alobi bino bomona ka lisusu ba mabanki ndeko kuta comédie te nze mission moko na talaki alobi bino bomona ka susu ba mabanki oyo bandaki ko ya mususu minde peli ba mabanki zo ya bato bazo lokota ba mabanki ya ka lisusu te bomona ka susu ba bandonge badaki ko ya soki ndonge mwinde peli bandonge ye bozo lokote ezalaka susu ezalaka sunte nzamba silika parce que tozwa frontière ya mboka na ye o nzamba bengi mon pays to fongola ngona banzamba bapaya bandeko ko katolika ya ko sala muke to eko bakisa na ba musulman na ba bouddhiste na ba franc-maçonnerie et koti na kati ya mboka Congo na ba kabali soki juif et koti na kati ya mboka Congo. Donc Congo est comme une poubelle. Yangwana bandeko tango kokito yeba le créateur des cieux et la terre Congo wana ezonga na maboko ya yeme mokeli ya likolo pe na se. Soki to sali bongo Nzambe yemo kwa yebi alobi yango awa. Il va nous multiplier et nous serons ensemencés, nous serons cultivés. Boyoka, nazo continuer lecture nanga. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je vous ferai marcher sur vous des hommes. Mon peuple d'Israël. Et ils te porteront, ils te posséderont, et ils te posséderont, tu seras leur héritage, et
tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus la nation, dit le Seigneur éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus d'opprobre de peuple, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, c'est de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont fuyé par leur conduite. Vous voyez qui est? Nous avons fuyé notre pays par notre conduite, par notre façon de faire, par notre façon de vivre. Et par leurs œuvres, leur conduite a été devant moi comme la sueur d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Écoutez, là c'est là que je vais vraiment demander votre attention. Écoutez ça. Je les ai dispersés parmi les nations. Quand nous avons abandonné à Congo Mongali, quand nous avons abandonné Mpungu Tulendo, quand nous avons abandonné Mbandajila, quand nous avons abandonné Nzakomba, quand nous avons abandonné Mungu Mapendo, écoutez ce que l'Éternel Dieu a dit. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Donc ça veut dire à Kaboni, Bisoto, Kei. Bino bomona ba Congolais baza partout. Batu mwindu baza partout. Na kwa mon côté à monde, oko kokende kokuta mutu mwindu te. Mais bango o babenga mi ba juif alelo, est-ce que baza partout dans le monde? Lokuta baza partout dans le monde te. La preuve est que mutu mwindu aza partout. Na fon ya bamboko okutu batu bakenda to kende kokuta mutu mwindu. Mais ba juif baza partout te. Vous comprenez, hein? Bah, juif baza partout, hein? Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite, selon leur œuvre. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qui sont sortis. Boyo qui est? Bozo kama bombami. Awa penza na souligner na rouge na Bible nanga. Tango ba tindiki biso ndenge toza bisika nyoso. Bato ba yebi ke toza ba Israélite. Balobi e kasi tala peuple ngwa nzambe bango wana te. Bo comprendre bo tanga Bible bien. Babi kasi peuple ya nzambe ngo ye wana. Baouta na mboka na ye. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Merci Seigneur. Merci Yesu nanga Yesu. Pungu tulendo merci. Ils se sont, écoute, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, mais, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Bien aimé, si nous sommes en train de survivre, c'est seulement parce que à cause du nom de notre créateur, le Congo Mongaliwana. Parce que biso ba Congo, nzambe ndazo battre la biso soki toza na bongo etilelo. Pourquoi zo battre la biso? Parce que photo zonga na mboka na biso bisiko to wuta. Nzamba lobaki kangisa biso bisiko ayebaki kotindika biso akabolaki biso a dispersaki biso. Nzamba lobaki ramase biso akozongisa biso bisika to wuta na mboka na biso. Yango nezo sala nga pasi na mawa tango nazoka bazairwa ba Congolais bazoteka mabele ya Congo na ba hectare par rapport
rapport à Israël à l'élo, oh, batonga l'élo. Okoki kutu kosomba 5 mètres sur 5 ité. Okoki te. Sokoza Israélite te. Okoki kosomba mabele na Israël te. Ozala na mbongo no ya ndenge ni. Nazo continuer lecture. Supportez-moi aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Et on va continuer l'émission prochainement. Vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations. Bozoyoka. Bozoyoka makamboyo. Quand nous allons sanctifier notre Dieu, l'Éternel Dieu nous retirera parmi ces nations-là. A kozongi sabiso na moka na biso. O baloba na biso aleta te bota la peuple a dit nzambe bango wana te. Peuple nzambe. Mindele ba yebi ke toza peuple nzambe. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Bisiko to eko gumba me la banzamba bapaya. Soki to confesser ye a Kongo mungali lokombe kolumbelo lo la senzi nzambi ya mpungu tulendo to tombo la monene na ye bandeko awa ngaite Bible mutelobi ako sangisa biso ako zwa biso ako zongisa biso na Kongo ako zongisa biso na Kongo ya mwana bana boye bisaka bana ke Kongo c'est l'avenir bako kanga biso na bilamba bandeko bakosimba biso na bilamba tokende na ngina koma mboka na ona kosala ndenge nini na kokota kuna ndenge nini bakosimba biso na bilamba po tokende Kongo. Tozotanga. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Mboka na biso Kongo wana. O nzamba pesaka bakoko na biso, o nzamba pesaka bansetre na biso, nzambe akozongise na biso mboka wana, o bango bazo sakana nango lelo. Oh Seigneur, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Bien-aimé, lelo nasuki awa nako continuer na temoyo awa nako marqué Ézéchiel 36 nako koma Ézéchiel 36 partie 1 nako sala Ézéchiel 36 partie 2 na lingi nasuki sa émission oyo boye bandeko. Il est temps de lire la Bible selon la révélation. Il est temps de lire la Bible comme ton histoire. Kende nzambe apesa yo mayele ya boko sosola liloba na nzambe. Bible na répété ezali histoire na yo ezana ba makambo susu bakoka kolongola yango te ezali makambo na yo. Soki ozotanga Bible loba na molimo mosantu fongolanga mayele fongolanga miso molimo pesanga bo sosoli pesanga compréhension pour tenir ba ko comprendre awa Ézéchiel 36. Soki otali réalité ya lecture oyo même soko zotanga ngo na mosuni oko comprendre que ça histoire ya mondele te eza histoire na yo moto mwindu. Soko bakisi susu molimo mosantu akomema yo lisusu na ba dimension mosusu ya ko faire comprendre yo que mboka na yo oyo bango bazotutela tolo lelo ezali
mboka bisiko nzamba tuteli tolo ezali mboka na ye. Ozali peuple o bango bazali koloba balobi kasi ye nzamba tuteli tolo o peuple na ye te. Tala peuple na yango, botala peuple na yango ba wanga na nzambe na bango. Ba yebi makamba ya kosala pa na biso. Roi Léopold ya Belgique alobaki bozo kende côté ya bango botan bozo kende na Congo bo kende côté ya bango nzambe te ba yebi ye déjà ba sambela kaye nzambe ampungu tulelo. Awa est-ce que ndam na lobi eza Ézéchiel 36 alobi balobi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Ennemi, alobi ba auteur na biso antique et comme propriété na bango. Boyebi na biso, mayele na biso, bonzambe na biso, bakanga yango. Bazwa oya bango ba yela biso yango bomoni ba sekaka biso quelque part kuna balobi kasi peuple na yango te on est peuple nzambe te o bisiko nzamba baneko tutela tolo peuple nzamba yango yo botanga Bible bien botanga Ézéchiel 36 soko botanga français te tanga luka Bible ya lingala ou bien ya Kikongo ya Kiluba ya Kiswahili tanga oko comprendre. Soki tozo lobela ba makambo ezali tozo sala musala papa kimbanga lobaki botanga Bible bokokanga moyibi na eloko yo ayiba bino bandeko tokoki koluka kala tobondelaka tozomona clair te eza na mboka moko to ebondelaka lokola Congo na kati Afrique ata na monde mobimba tomoni te basekaka biso bapesa biso fausse adresse. Balobi, si tu veux joindre le président de la République, écris une lettre recommandée à l'adresse suivante. Bapesa biso fausse adresse. Sukol, oko soit vraie adresse. Kaka na Bible o papa ki bango lobaki, tanga kayambo, oko kanga moyibi ne loko ayiba bino, ako ayiba yo. Nde ya mwana moni na zoloba. Toboyi ko sambela te. Toboyi Yesu te. Yesu biso toboyi oyo bango ba yela biso. Oya ba chapele, oya vous sali Marie. Nde biso Yesu wana toboyi. Tolingi Yesu ya kufela biso mbata kulusu. Oyo azala mutu mwindu. Oyo bango ba yaki kolongola ba finikiye. Bazui oya mundele ba tie likolo. Bisika ba yaki ko yiba yo identité na yo. Bisiko ba yaki ko usurper identité na yo. Bandeko nalingi na suki saboye boye bete mikolo no so nalingaka ko sala be mission le ka 1 heure tante pona ko permettre bato no so ba kotala bo s'abonner bo partager émission tout sepela kaka na mamba buzo bate bo partager ma émission kolobela papa kimbango eza ko bunga te eza photo zonga na boyebi photo zonga na ebandeli nde yango na balobaki kimbango lit la Bible à sa façon. Bisika bakene ko condamné na verdict na ye balobaki Simon Kimbangu lit la Bible à sa façon. Non. Bolibisi Papa Kimbangu voulait nous ramener dans la vérité. Pourquoi Bakangaye à ça là 30 ans? Vous croyez que les Blancs ne connaissent pas, ne savent pas? Ils savent. Mais quand il parle des vieux prisonniers de l'Afrique, il dit Mandela, pourquoi Batanga Simon Kimbangu? Parce qu'il y a ça là 30 ans prison. Dans la prison, il y a 1 mètre, ceux qui sur 20, ceux qui 1 mètre, sur 1 mètre 20, ceux qui sur combien? Nana koko vivre le sika bongo. Na place ya kakande ngona kaka toilette wana makamunyo so wana pendant 30 ans. Babeta kai na tongo, babeti na midi, babeti na pokwa. Bazwa kai batie na kati ya seed. Boyeba histoire ya papa Kimbangu. Nini ya sala, pona nini ya yaki. Boyeba makaba kimpa vita.
nini asala bolandaka ba émission so pesa biso boyebi nazolanda papa Joseph Diambu Kikonga po ye aza pe na boyebi oyo aza ko partager na biso na émission boyebi bokende kolanda ye pe azaki pasteur na église na ye lelo koma kolobela pe Kimbangu parce que papa Kimbangu abimela ye bolanda bato lokola ba Omotunde bolanda lo baba histoire ya ba Cheikh Anta Diop bolanda bato ebele bato lokola papa Samuel Masambokidi bazolo baba vérité moko oyo ezofongola biso pe miso baza ebele oyo bazozongisa biso na nzela me mutu mwindu lokola alinga kosala ba recherche te mutu mwindu alingi buzoba toyebi te soki ba vaccin yango moni makambo Sarkozy alobaki yango oyo ba détache biso ça veut dire balongola biso âme balongola biso âme bandeko balongola biso na bonzambe na biso nde yango bozomona likambo Ezekiel 37 ezozonga baboma biso na molimo mikuwa pambe kosala eloko il faut nzambe aya souffler les 4 vents a souffler mon pépé na ye uta dans les 4 vents ça veut dire que ute ya et souffler kati na yo pour ozwa vie bandeko. Aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. Première partie, Ézéchiel 36. Maman, j'ai la comme côté, oui, il faut toter parce que papa qui m'a dit que la Bible, tokanga moyibi ne loko, ayiba biso bandeko, tobunga nanzela spirituel. Donc, pour tout ça, on appelle nanzela et quand on utilise kaka, makambo yo papa qui m'a dit tokanga moyibi ne loko, ayiba biso. Pour ce qui est, tokondimate, batuna so comme binokuna, bobunga, tete, tobunga te. Pour nous, c'est normal parce que bando botama balaksa o tata moko oyo yebi. Yo yebite ki tata oya boko za na yenze aza tata mobokoli père biologique no mo aza quelque part mais mon koloso ba yebiso ki tata abokolo za tata no to kondima te yaya surtout ceux qui sont comme na ba koko o comme na ba koko lolo ba ko yebiso ki tata oya abokola ka ya za tata no o kondima ngote jamais. Mais ceux qui va révéler, ceux qui maman na vandi sur ceux qui yo moko nzamba ekolo bano ke tata oyo abokola yo aza tata no biologique te tala tata biologique no yewana peut-être yo kondima. Et ça passe, et ça facilité, mais mamouke tout ça l'effort to comprendre le kwana. Posons-nous d'abord la question, pourquoi to bon de la kanzambe mingi tout ça na ba résultat mouke. Pourtant awa ne 36 boyo ki ndenge nzamba lobi bandeko, maman Gel Miezi est là pas pour que tout kabaninga ko ubie ko kitsabaninga te to ça parce que na moni ndenge na tellement patriote na tellement na balobini empressement wana na yeba pourquoi l'Afrique ne va pas bien, pourquoi les Africains souffrent, pourquoi vous ne pouvez pas savoir parfois un moment on a et puis ça a maladie comme on a bandé qu'on a musulmane ba souffrir un sou na mona kama sou papa na kishasa kate awa kaka nena kama komona batu mwindu so ina okuma mutu kananga na so traverser batu mwindu bazo telengana bazo senga bokoki ko yeba te pour ndenge ni na mona pasi bandeko na lobi nzambe pesa ngata musolo bandeko na banda ko longola ta moko na pesa mutu moko ne sengo mais na est-ce que na ko sauver monde entier sur biso ne sotolokite biso ne sotokangola ni makambo nga na zo sala bandeko to fo mama misu bandeko to zonga nzamba zongi sabiso ne sika o biso to bungaki azongi sabiso na nzela azongi sabiso ne sika na biso ya yambo ndenge papa kimbango alobaki mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele yango salima mais soki to koki ko yeba te to kokoka kozwa ngo noki te parce que bapesa ka héritage na mwana oyo azangi mayele ya ko gérer te bakopesa biso te faut zala na mayele oyo ya ko gérer histoire na héritage na biso. Vous comprenez? Donc,
partie 1 yango, partie 2 zoya et pour en tout cas, nazo landisa yango, mais avant partie 2 eya, naza na émission moko o esengeli na lobelo esengeli na lobela bana ndenge bazali coincé na ba réseaux sociaux. Donc après émission oyo, tokotia nanu ndenge bana baza coincé na ba réseaux sociaux, ndenge ni diable azo jouer na vie ya bana na biso to sala attention te bakobunga. Donc nazo landisa émission wana ya bana na biso pe baboti na ba réseaux sociaux. Après bokozwa partie 2 ya émission oyo. En tout cas, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble parlons-en. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment.